Mbote na bino ba ebolula HD la Congolaise TV. Bato oyo balula kolanda émission pupola et comment lokola bile ya mokolo na mokolo. Na pesi bino mbote bisika nyonso bozali tikete tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo mozali si ya nyonso azala na biso kwa. Mbote na yo Espérance Ebongo. Mama wa lula culture walinge loko oyo ezala. Mbote na bino ba révolutionnaire oyo ba ke tozwa conception ya émission oyo to sala yango poto meka muke ko révolutionner quand même ba congolais, ko révolutionner et particulièrement les Quinois. Sans oublier à toi notre sponsor Pirason Pungu na niveau à Marseille na France. Pirason na pesi mbote, Pirason pesela mbote na viengu malokito. Pirason pesela mbote na vie na ngalebek levé kwanga vous comprenez levé lita bembo petit pesi mbote et Didi Kimwax, sans oublier l'ingénieur le prof Godelo Fumbu na pesi mbote siko zali en tout cas lelo toye muke koloba tangu na lobi lo Fumbu na tangi mo batu wana mingi bo comprendre batu wana ce sont des musiciens. Bangonde ba beta bisiko na ina lobela. Lelo tolingi to lobela bisika ya kosuba na ba terrasse na ba bar. Mutu pena ye ko asun pena bière na ye akote bino lar. Marga fanda yo kine musique ya lita bembo. Akini lo Fumbu azo beta na base. Akini mwa musique ya kitoko wana ya Didi Kimwax. Ermo wafandi boya ki piroger. Abwaka lisuboye elongia fete la mbande golf di kando apesi mbongo amelia ye mwa bière esika ya kosuba merci na yo gérant David pour gérant David yo bongisa esika ya kosuba kitoko na impact dona entra mo fleuri wana terrasse moko ezalaka wana boîte pe ya kitoko so bokotika wana oza à l'aise onga na banga microbe ya côté wana okuta très propre soki lelo na ngina lobela vraiment makambo esika ya kosuba parce que propriété onga na moni na impact yango na bitika na lobela bisiko tokendaka to banyama na bino toka banani toko tila bino mbongo pona komela masango bino boteka meta bisika botela biso to suba na bino pe bandeko na ngai okesika mobo ya kosuba omela masanga omona place ya kosubela ka biete mokendaka chaque jour wanyama to amutu mbongo na yo to bimisa oleba yamba o malamu bayebi ke ndongo so mela boye faut que nous bimisa ngo quelque part ta la place batela osubaka osuba tamuso tshelo pembeni mbote na yo lisusu gérant David na pesi mbote pona eloko yo sala na impact muto so akoti pena kosuba surtout so mibale o senti pena ki na subat o à l'aise surtout ba mama na biso esika na bango kosuba mama papa memako wapi mutu wana memako place nini ezalaka ndenge ni mpona kosuba okendaka mpe kaka tala bamikrobe bozozwa bamaladi bozokozwa oyebi biso mibali soki lelo maladi ye nana facilité ya koyeba ke maladi ekoti na nzoto na nga mpona kende kozwa traitement mbango ok parce que biso toza na tiyo kaka moko oyo masuba ebimelaka ekoyeba ke maladi eza awa mais mwasi danger poyeba kokomela maladi ntango soki après 6 mois 9 mois 1 année alors faut koyeba kopona esika nini nazokende komela terrasse nini bar nini soko okomi eloko ya liboso balakisa yo urinoir na bango eza ndenge nini balakisa yo esika ya kosuba mama mpo komandanga komelomeli tangi komi wanga kosuba okende kotala ko place ya kosuba okomi osuba otie elongi pembeni me obosani koza mwasi contact ya masuba na lié
Ils ont le courant, fil électrique. Tant que tu subaka, il y a fil électrique. On doit suba mais salité zoya. Place mon sous ok, au moni yango, au regretté tout ni aga batum tu subaka. Au tout ni est-ce que bateau kaka, oh il va coacher la bamba, coacher la bombe, on est toilette, va pési bateau yango. Mawatro. Il faut révolutionner. Tout se révolter na bisika tout que nous mela. Et à mon on a eu bimisa. À la kisopesika malama osuba. Les Kinois. Mais si ka obino bokenda mingi wana komela bokota na mbongo, ne sika o ba toilette ya bien te. David Lisoma en tout cas na kotanga kombo na yo na émission Omba lebele po sika na yo ko suba nde bilanga na lobalelo. Merci na oyo sala na impact na bien impact ezalika na entrée à Montfleury na entrée à camp Dimez wana basala mo station mo essence ezana sala na face nango impact ezawana terrasse na boîte mo kitoko yo pe musicien so lingi obeta concert na yo yaka kuna ba concert beta maga danger so yo pe comédie lingi sala spectacle na yo kende kuna batu no bazala bien bazana sika ko suba bien. Alors David Lisoma ale bambote belé. Bozu quand même na moko mire moko boye botomboli ka brique mo ekuta na mire boti batu ya osuba wana banyama na bino ngana zo ko tilo mbongo esiko do pesa na pona suba ya ngwana le ekuta na bobeta musuba tabarbala na bango te na bande na yo muto ke na omela okena omela wapi mbongo yo zo bimisa o pesa ta place ba pesa suba se ba muno za nyama opena nyama bato wa mesana okende komela na ba terrasse na ba bar oyo babenga ba nyamba sala bango sika mabe ya kosuba na pesi bino mbote. Comment ça fait nga mutu normal nga mune na mbongo na nga na soma masanga na kotse la terrasse na kotse la bar metele sika ba pesa nga pona suba et puis lobi na yeli susu et puis tone na déclarer te bino maombo mesana mingi kozala na aux environs ya ka Babylone masanga komela wana en tout cas botala ka toilette wana ngabela fona nga moko wana so babenga na mo batu nga na fandi wana betika moko pona bi ami baleti nga na ngeno suba na omeleso ya mi balete po modèle la toilette ça wana nebite l'état service hygiène genab service ya hygiène na RDC kenab. Donc service hygiène na ba commune kufa na ebite so boya ga ba pesi mino wa mbongo boleki batu bakoma lokola ba nyama esika ko suba esika ko suba ata nyama ta mususu place na ko suba la nyama pe ko banga. Moi je vous dis oza na tembe kende na ba terrasse o ezala kaka na ka Babylone wana o etalani na terrain ya ka Babylone ba terrasse eza wana kene ko tala ba toilette na ba oningisa kene tala simanga na bengi yo yaka na entrée à Montfleury tuna nazo luka terrasse impact kota tala David Lisoma merci lisusu to luka resika malamu okini kusuba na koti simbongo nanga nazo pesika kusuba malonga c'est-à-dire baya manga pe bien David Lisoma ato gérer sika mo kitoko oazo bongisa ke mutu soka ye ba énorme za la kitoko oyo bité na epena na terrasse tena fona epena na boîte sika kusuba kitoko mastanga lingi to ki ne place on a pour place on a mena ba mara batu bien et sika kusuba propre et voilà yo lingi sika oyo bazo lokola nyama usangi tina bala so sika kusuba ba melaka po ba melate ozo mela mi batela pe pour olingi vie olingi ambiance mais ambiance c'est katano parce qu'on sous sika mabe ambiance ko katana yo pour sous sika mabe ba bourgmestre ba chef du quartier ba konzi ya province est-ce que service o wana ko benga service ya santé ekenda wapi service ya hygiène ekenda wapi mon papa maréchal moi boti ko sabisa maka mobutu boko sa
Pourquoi biso ba tout soki mutu azana malamu nona nef asali mabeka moko to inie. Ah, tout ça s'appelle Mobutu ko. Tout ça s'appelle Mobutu. Parce que nazo ba susu na période ya Mobutu, ezalaki pena boyo mona mofana na ndaku na bino bazo atatu wese saka na kata ndaku ba kota batala. Voilà mutu na souci ya batu. Toilette na yo moko, mais l'état zo lingango ki ezala propre pour vivre ta mula yo za malamu. L'état zolinga ke o vivre malamu lo ikenda wapi omona ko liboso bourgmestre ngo yemoko liboso ya chef de quartier moko liboso ba konzi yango ya ba province salité bango moko ba mbule tele makawana bo ba yolanda ba toilette batu ndeni ba taxe ba mandi nyoso wana bato bato bongisa ba toilette te izo kota na kati ya kesi ya leta bolika bo célébrer ba mariage po bo zo ba mbongo nango bo teka ba mabele po bo zo ba mbongo mais mbongo pe misusa wana bato bato suba bisika oyo mutawi ko suba te esika ya kosuba ya malongo eza te na baterrasse na babare ya lelo muntu asali mwa boutique na ye atie mwa bakiti mpo na komelisa bato place ya kosuba eza te bamire ya bato nde ekomi esika ya kosuba bamapango ya bato nde ekomi esika bato bakendaka kosuba soko oyebi ke olingi osala esika oyo kobanda komelisa bato me bongisa position esika nini bato banda koya kosuba yo olingi omelisa bato ozana na place ya kosuba kotika bato esika bato basuba te osali bare na yo obongisi te esika moko omoi ata mosuku kiti yango esika otie mutuka so ezoyeleka donc il faut mutuka ezela nano yo obongama mpo aleka oyo mosusu namona na masina nzela ya train batie bakiti na nzela ya train soki train ezoya na mosika balongoi nano bakiti train eleki bazongisi bakiti ah l'état odémissionna l'état odémissionna oyo toyebi kolanda eyaka baminere nzambe na ngai tout révolutionner hein? C'est-à-dire que tozonga mpe bato ere moko biso bato ya Kinshasa mpo Congo mobimba mpe eba kozonga na nzela d'ailleurs kutu baterrasse oyo eza na baprovince tozozwa basango na yango ndenge ezali par rapport na Kinshasa tokomi kovivre lokola banyama ozomona bato esika nyonso bazali tango ka bosoto ata kutu moto azoteka pembeni na ye poubele ekomi wana amona yango mpe normal place moto azoteka poussière ya mabeni tout ça donc tokomi na biso lokola banyama toesu bato te mpo ata totali nde baconducteur baokumba mituka na Kinshasa omonaka ke no toesu bato te tonokoka na banyama. Merci à toi Piranson Mpungu depuis Marseille na pesi mbote. Merci mingi pour na soutien na yo et sans oublier mutu ya chaîne oyo Espérance Bongo na pesi mbote na musique sikozali na pesi mbote na ba autorité nyonso mboko oyo mingi na pesi mbote na ba bourgmestre bolakisa peke bosala musalati izaka loko yebiki no zana mandat batioka ko tio okene ndango fosa mabe te bongisa peti polo bita muso élection ba voter pe yo mbote na bino pe ba chef wa quartier boluka kate sikani bateki lupango lelo pose pourcentage bolandela ka pe quartier za la malamuti mbote na bino ba gouverneur ya ba ville ya Kinshasa ya ba province nyonso particulièrement na Kinshasa ndenge na tangi kombo ya Gentini Ngobila yaya kufanda kana biro te bimaka pe ere moko tambolo tala Kinshasa na yo Kinshasa ezokufa Kinshasa ekufa Kinshasa ezopola
Et salut à toi, son excellence Jean-Lucien Boussa, ministre de la commerce extérieure, ministre doit changer makambo, ou montonyo sa zo témoigner, ministère ou ba sabotaka, ou ba sunolaka lelo montonyo sa lingazwa. Ba wela ka ozo ministère wana, ba iba bwa kaye na commerce extérieure, ya kufanda kuna di, tala lelo ba komiko lulangu. Ba ngote, yonde. Mote na bino lisanga ya bana basoda ya church bana DSP code 32 na pesi bino mbote Fadili Kas na musike siko zali ser nanga Julien mama pasa ba mama social na pesi yo mbote pourquoi pas toi Charlene Mbado na pesi yo mbote Magi Gomoza Anita Mangoto Mireille Sigwa Mimi nani mususu Bebe Kaita so ba kombo ye na otanga mesuko yitizanga mubulu. À toi ma sœur, t'es américaine, na pesi mbote siko zali. Et papi bakamba na pesi mbote. Tout le monde, oyo to iba ina bango, Bigless, et Undu, et Kuchu, na pesi pele mbote. Kotigo, mon fils, zope ayo mbote yangwana. Tokende, lobit, lobby, nasi yangone mokolo zali feti ya chic nori chic. Lobby ça médite, neto ozela. Voilà, Espérance Bongo, merci beaucoup maman. Na eloko sala bato do sepia nango makasi. Bovi kata ifomba, mon ami propre. Dej Derrick Yamani, vieux nebi ozela yo libanga ngone zanga gati. Na ser nanga Marie Claire yangana bozwa. Tony le Prince, Tony banga na pesi mbote. Pourquoi pas toi les champions? Mike Konjo na pesi mbote siko zali et les maîtres Innocent Machaka, Edi Machaka, Modé Machaka, Papi Mbangi na pesi bino sombote. Zoé Kassange, on va s'en avoir ça dans le lot. Te, yo pour continuer la liste. Tcha! Zoé yo, champion impact kitenge. Monte manadini bibi. Na bossa non azwa 0. Na sukisa. Na imogo. Wa sala ke yabi ma pobiso tolanda. Zakari minga mangoto. Na pesio mbote movie. Na musike siko zali kamata mbota leki na yo. Ndenge ka na lobaka. Quant à moi et à mon équipe technique, Tolobi Nabino. Adiós.